oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te. Bazali kobonisa ngai kimbangu bayebi solo ezali namba. Na kombo tata ya mwana pe tata molimo santo. Batata ba mama bandeko na ngai bana papa Simon Kimbangu kiangani. Batata ba mama ba sympathisant oyo ba yebi pe ba kolingaka kombo papa Simon Kimbangu. Batata ba mama bandeko banso na kati na mokili o ba kolandaka lolaka ya radio télévision Kimbangiste. Yambo topesi bino mbote epai nyonso oyo epesameli bino ezala na bandako ezala liboso ya baparei na bino obokolandelaka malako na biso solo totondi na esengo ya kozongela bino susu na mokolo moye eleki mwa mikolo mingi tosolo lisusu te na tina mikumba mosusu tozali komema na tina ba impératif oyo etondi na mosala tozali kosala kasi lelo nzambe abongisi ete toya na masolo na cadre ya émission na biso éditorial ecclésiastique oyo ekomama na grille de programme ya kati ya Ratelki kuna na France. Batata ba mama na émission na biso ya yambo tolobelaki mingi makambo ya centenaire mobu oyo ya centenaire ya fondation ya église kimbangiste, église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu. Le 6 avril 1921. Donc tokomaki na le 6 avril ya mobu oyo biso banso tolandaki mayema salamaki na kati na eyamba ya biso ya tata Simon Kimbangu. Mobu oyo tu ko célébrer avec faste des milliers et des milliers de personnes bakotaki na Yerusalem ya sika. Poete moko na kati na biso to sosola ki ete libota oyo ekobutaka na Yerusalem te mapamboli ya nkolo ekosopela na bango te. Kolandela biso bana na ye mei na kati ya ndako na ye oyo asila kopona tosalela ye tokumisa kombo na ye topesa ye maboko na botongi Yerusalem mingi tobutaki Yerusalem ya solo. C'est vrai dans un contexte difficile. Il y a pandémie, il y a Covid-19 où ils allaient ko sekwe mokili kasi nkamba yo leselemi et tondaki na bato meke. Batata ba mama. Toyebi malamu ete tango papa Simon Kimbangu bandaki misala na effectif na 1921. Na nkamba oyo papa yangenda zali kolobela mingi mboka moke ya nkamba na tango moke. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en moins de 2 mois, Kamba Komaki inondé de monde. Bamindele Balobaki, il y avait au moins 5000 personnes pèlerins par jour. 5000. Dans un village de cette époque-là, où affluent à Batou Salami 5000 personnes par jour. Et Zalaki, vraiment un nombre trop débordant. Si bien que, Maman Mouilo, abelelaki bandeko na kati ya bamboka oyo bazungi nkamba besiki nzungi dila bazwaki mukumba ya koyamba ya kolesa batata ba mama nyonso na po bapesa papa Simon Kimbangu maboko ezali mapamboli pona bango pe ezali mapamboli pona ba oyo bandimaki mosala wana bamusu bakangamaki. Batata ba mama sacrifice bakoko na biso basalaki ndengwana basalaki na tango wana ezali monene yango na tango nyonso foto pesa la bango ya molukumu na bango moko pe ba pèlerin bazalaki ko ya bazalaki na esprit ya sacrifice parce que epai bazalaki ko ya wana Yerusalemi en kamba na tango wana bazalaki na ndako te kamba bazalaki mboka muke bandako ezate ebela bato wana bakolalisa bango wapi. Kasi lokola bayai koluka lubiko bayai koluka likamo ya bonzoto te bayai koluka teke balala kitoko bayai koluka teke balata kitoko bamonana bayai kinde koluka lubiko ya molimo
baya koluka banzoto na bango esalisama, bayaki na bokono, bayaki na bankokoso ya ndenge na ndenge, baye meme na bibembe po bibembe esekwisama. Bato nyonso wana bazali kolala na libanda, na se ya banzete, na se ya bakapo, na baetoko, bayaki à la rencontre de leur Dieu. Batata ba maman, nkolo iso alobaki na bayeko ina ya abo zali kola nanga boyiba ke le fils de l'homme n'a pas où mettre la tête. Tu vois? Abo bolandi ngai boyiba ka ete musala ezali ya mpasi. Batata ba maman bakoko na biso basalaka sacrifice wana. Et biso moko pe bana, je crois, oyo bazala mémoire ya kitoko ba vivaki époque wana 1960 nzoto ya papa Simon Kimbangu ezali kokota na Yelusalemi ya sika. Toutes ces premières années là, avant que bandako ibanda kotonga manankambo, banda komela na se ya banzete, na se ya bakapo, batata ba maman, esprit de sacrifice. Soki lelo tozali kotonga bandako na Yelusalemi, papa lobi topesa bapaya priorité. Besi zunga, besi kinzongidila, basalaka sacrifice wana, bapesi bandako na bango na bapaya, bamusu babimi libanda. Bayoki mbela ya mama Mwilo, mbela papa Simon Kimbangu, mpasi ekota, kolesa mpasi, kolalisa mpasi. Babimaki libanda. Na moya lelo nga na yoki mbangiste. Tata Molimo santo, uta papa dia ngenda, ba papa na biso bango basatu. Kino lelo yo papa Simon Kimbangu kiangani yemei, bazali kotinda biso totonga Yelusalemi. Tango tozali kotonga Yelusalemi, nous en sommes des pionniers. Bango baza ba bâtisseur, biso to landi bango na sima poto pesa bango maboko. Po ete sila ko lobama, tozali mbongo ya papa Simon Kimbangu. Batata ba mama, to pesa bango maboko. Bandako ezali kotongama, ezali kado tozali kopesa na Nzambe. Tango bapaya ne baye, ezali po bapaya balala, bapaya bavanda. Kasi ezali mawa ekoma komona na ete tango biso bakimbangisi tosopani, tolingi tolala kitoko, tolingi tolia kitoko, tolingi tomona na bato minene. Elongo bani te batata ba mama, esprit de sacrifice ekei wapi. Soki na lobi boy batata ba mama ezana ntina. Parce que tant que tozali ko évoluer, toyeba ko détecter erreur tosali. Et pas wapi tosali mbeba, po lobi to corriger yango. Bon sepeli tozalaki nango le 6 avril 2021 oyo na centenaire ya Lingomba. Inauguration ya musée papa Simon Kimbangu. Batata ba mama ba faille pe monanaki. Côté à logement. Poété. Afflux ezalaki tellement nombreux que même certaines autorités bazangaki esika balala. Ba mususu ba personnalité importante diplomatique politique balali même na mituka na bango. Mais ba mikiti sai quand même. Ba se révolta quitté, ba kangi motema, ba comprenaki pasi na biso pe ba kimbangiste. Le lendemain, Lingombe bundi et meiko placer bango quelque part pour nanini bako pemisa penzoto balala. C'était pas facile du tout pour recevoir un si grand nombre de personnes. Batata ba maman biso ba kimbangiste lobby to corriger les kambouana. Là nous avions commis des fautes en nous précipitant dans les maisons, hein, dans les résidences où il réservé na ba paya. To sali la sous bongote. Na mikolomi zali koya, to sala sacrifice même soki to kola la libanda, to lali libanda. Baye bazui bokasi, nzamba pesi bango bokasi ya kotonga mwa banda wana kamba Yelusalemi. To yeba kamala muete. Papa azali kotindela biso bapaya na ye. Mabele ezali ya ye, banda kope ezali ya ye. Parce que vous et nous sommes des passagers. Biluka mukile kotikalaka to pesango na ndeko na yo mutu alala kolesa lobaki tangu na kufaki nzala oboya kolesa ngai tangu nazanga ke lamba oboya kolatanga ko mituna nkolo tukota na kina wapi
batata ba mama tango papa Simon Kimbangu ngani azali ko ba ete tata kingane mama kingane zwilanga mutu boye loger ye yolbia longo kuna naza na place te tango place ezali mais oboyi kaka batata ba mama oboyili nani oboyili muntu wana te oboyili nde papa Simon Kimbangu kiangani otali batata ba mama donc to bongisa na mikolo mizali kuya milulu mizali kolanda makambo wana ezongela susu te ki bapa ya biso minene bazanga esika ko vanda ezali mawa pe ezali soni. C'est vrai que tout n'est pas ya ko bwaka mabanga na biso moko ndenge to faillir ba impératif ya passe pe ezalaki mingi parce que là on est débordé et comme il y a la triage qui on va loger qui on va pas loger comme il qui passe ça c'est vrai. Mais cette fois-ci, prochainement, tout ça là effort, tout faire mieux. Wana ezalaki na cadre ya liteya na kotalaka malekaki na mokolo wana. Batata ba mama. Wana soki ezali lokola une petite tache noire, juste une petite tache noire. Mais la page blanche ezalaki munene ya isengo ya kitoko. To vivre événement mondial. Et puis ça me l'a kibiso ngana yo batata ba mama. Batata ba mama. C'est une chance que yo nangai tozui na ikeke oyo tomona likambo oyo ya centenaire ya papa Simon Kimbangu. 1921 2021 100 ans ya lingomba na ye. Mingi baleka batika mokili oyo bakimbangiste bano kimbangiste. Bazalaki pe na ilikia lokola yo nangai bakoma na mokolo oyo na mikolo oyo. Kasi ba moni yango te et bongisela maki pona bango lolenge wana elikia liseko ekozala pona bango to mona na lisusu mais biso to moni mokolo yango batata ba mama. Quelle est notre part de remerciement, quelle est notre part et contribution pour la suite? C'est ça la question que nous devons nous poser. Pour ete tata maman natango yo na ngai tozali kopesa mela cadeau oyo toyebaka ete na 3021 bicentenaire à lingomba oyo ngana yo tokozala te. Tokozala te. Toute la population mondiale aura déjà changé. Toute la population mondiale aura déjà changé. Tokozala te. Un renouvelant de la population, un renouvelant de la population. Na 3021 200 ans à lingomba oyo nanga tokozala te. Mais c'est-à-dire que tant que yo change aux chances au moins un centenaire, dites-vous bien que aux ana grâce. Remercier papa Simon Kimbangu kiangani. O vivre ngo awana nkamba yelo selemi. Ou o vivre ngo et pas yo vandaki. Na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, pas nyonso yo mwana papa Simon Kimbangu ekutaki yo. Yebaka ozalaki na kati ya lisanga ya bosepeli ya bana papa Simon Kimbangu. C'était grandiose et fantastique. Batata ba mama. Milulu ango lelo yo esili koleka. Bato sali ko mituna. Bongo eloko nini to moni. Eloko nini to zui. Batata ba mama. To sala tokeba. Mais comment on peut remercier Dieu on peut louer Dieu, on peut le glorifier en doutant de ce qu'il dit. Ce n'est pas correct. Papa Simon Kimbangu ani oh yeah. Maintenant lobi na biso est que mutu ya nyoka ekokatama. Ça ne nous suffit pas. Biso to nto mona kaka ke nzambe wana telemi azui mbeli, azui sata na ngoto moni bwa kati mutu bongo to ndimi. Batata ba mama. Soko zui faire à repasser au tena moto. Ozali ko repasser. Lobi ki et l'équipe moto mingi tika na diminuer ou bien na débrancher. Vous débranchez le fer à repasser. Mais si m'a fait reconnaître, moto ko sila d'un coup. Mais moto ko tika la nan. Moto ko tika la nan pendant longtemps, pendant un bout de temps. Moto a fait à repasser, o ilinga ziki sayo yo kita. Tant que ba kati Satan moto, vous pensez que les manifestations sataniques tout d'un coup ça va s'arrêter? Mais Satan aussi a formé de ces gens. Il a déjà des équipes, il a des démons, il a bato ndenge na ndenge. C'est comme quand on va en guerre, on peut beau tuer le général de corps d'armée qui est en tête, ce n'est pas pour autant que la guerre est gagnée. Il faut que officier batikali bakobunda. Satan n'a pas azana officier na ye bazali kobunda, si bien que manifestation satanique passe ezali ko continuer.
Est-ce maintenant un hasard qu'à la veille, il y a 2021, une année avant 2021, que le monde soit frappé de cette manière par une pandémie venue de Wapi, Covid-19. Tala ndenge e ko perturber biso au point que Tata Mokonzi Aboulé y est confiné pendant 5 mois. Le monde confiné, le Congo confiné. Nous sommes nini pour bloquer le processus d'achèvement de la construction du musée Papa Simon Kimbangu. Pour bloquer le processus de la célébration centenaire, il y a Mboula Oyo. Batata ba mama. Batata ba mama. Moutoua Satana et Katama. Maintenant, c'est à nous de pouvoir nous y préparer. Et si ka Satana Babengani, comment nous allons occuper nos lieux pour les assainir? Bisika oye mabe Satana alinga ko bebisa to zongela yango to simba yango to bongisa yango tala mokili ndenge komi yaole kukufa kubomana kusala na mabe ya ndenge na ndenge kino na kati na lingomba tata molimo santo tokolaka na mabe tokubomana tokoluka na makambo tokufundana. Lingomba est devenu un vaste tribunal. On ne fait que juger les Japonais ba mbebele kibiso mingi. Évangélisation tobosani yango. Pour nini il faut qu'on continue à nous corriger. Na makambo kilikili. Otali batata ba mama. Yango wana to pesa évangélisation na esika na yango. Ce qui tozo sambisa masusu te. Bisambe c'est le évangile nango, c'est que tozo se comporter correctement. Si les jugements continuent, que le département, la commission de discipline et de conciliation, ezali na musala munene ya kotalaka tout le makambo, c'est que nous nous comportons mal. Ce n'est pas la faute de l'église, ce n'est pas la faute de la commission, c'est que nous nous comportons mal. Les losuki makambo ezana ngoli sous-souté. Peut-être plus la commission n'aura plus de travail. Et tant mieux pour nous tous. Donc, la meilleure façon de combattre Moïni Satana, il y a que na ye libela, il y a affirmer que Moutouné c'est katana, comportement siko ya ngana yo. Bon, ce qui Moutou Satana c'est katana, que yo lelo sali continue ko sumuka. Muyibi ozali, lokuto ozali, kindoki ozali, ekobo ozali, makambo sotonyon yo ozali, kindoki, magie ozali. Faut de Satana siko ozali wapi. Satana Moutou katana, tika makambo na ye, parce que lui-même votre patron, Moutou c'est katani. Otali batata ba mama. Donc, la responsabilité nous incombe à tous et à chacun. Maintenant, tout tambola du bon pied, tout pesa papa Simon Kimbangu Kiangani, maboko. Nous parlions, il y a centenaire. Batata ba maman, 100 ans et tina. Ça mérite d'être célébré. Dans la vie d'un homme, dans la famille Nabiso, ce que vous avez na koko mo bangi o 100 ans, na kantina katalibota. Babo makantaba. Basala ka feti o ba possibilité ko boma ngombe babo mingombe mobimba bakumisa koko wana pondo komisa ye soka komina 100 ans non seulement parce que nzambe a batelier nzambe alinga kibongo mais yé moko pe quelque part ami batelaki na nzoto na ye otali akenzela ya mobulute akenzela consommation biloko bomaka nzoto te alcool ba tabac et tout ça même ba maladie belebele akena banzela wana te si bien que amiko garder santé na ye moi malamu et bendi tina 100 ans il est à féliciter et abombaki au moins liloba na nzambe même soki ayebaki nzambe a fonte ndenge tozali koyeba tata molimo santo mais au moins quelques respect ya ba principe ya nzambe ayebaki yango ko respecter moninga ko linga moninga na yo ko salisa moninga na yo ko bonzela ye nzambe na yo moi mike wana ba yebaki yango au moins avec ça nzambe pa kanisila bango ndenge tata molimo santo kanisila kabiso ya kimangiste to kanisila te kanisila kabiso kaka akanisila pa na bato libanda oyo bazali ko meka ko lukaye tango nzambe abimilaki Abraham est-ce que Abraham ayebaki nzambe ngo intel mais monaki souci Abraham atala soleil afukami atala lune afukami atala ba étoile afukami atala nzete moko soki d'une beauté extraordinaire afukami nzambe alobi oyo azali ko luka le véritable Dieu azana posa yebaye
Nzambe amibimisi epai ya Abraham. Nzambe pe akomi bimisa na bato mosusu o bazaliki na susi ya koyeba Nzambe. Menani bamoni nzela wana te. Nzela wana nani akolakisa bango yango ngana yo kimbangiste. Bato ya bikolo zomi bakoya bakangi muyuda na elamba bakoloba na ye mema biso epai ya Nzambe na yo poto yebite yo ovandaka lelongo moko esika moko na ye oyipai Nzambe azali. Eko yela biso zakuna na Zacharie 8:23. Batata ba maman to sala to keba. Donc etambo na biso va déterminer tout ce que nous voulons obtenir et va confirmer réellement Satan muto eseliko katana. Puisque nous parlons dire bien que Satan muto e katani bato ba seka biso puisque bato Satan bazali continuer ko régner. Bébé ya makasi benza ezali koya monibitelema esika moko ukotia kimbangu ekoningisa mokili okotia mobanini ekozwa mama lembete. Mopepe yango ekoningisa bino bandimi yakatiba kobima yalibanda bakokota. Mopepe yango ekoningisa bino bandimi yakatiba kobima yalibanda bakokota. Salema na bana na ngai pe ya Satana odimitelema esika ozali nazali na posa ya bana na ngai na kosala na bango bazali kondima bakolanda Satana na mopepe ekoya esika bokabwani ekosalema na bana na ngai pe ya Satana telema esika ozali telema kobanga te naikimbangu nazali naikimbangu nalobete kino na kweisa Satana telema kobanga te naikimbangu nazali naikimbangu nalobete kino na kweisa Satana. Bana
mbangu nazali naiki mbangu nalobete kino na kweisa satana elema kobanga te naiki mbangu nazali naiki mbangu nalobete kino na kweisa satana. Batata ba maman, voilà 100 ans que cela dure, que les Ngomba Kimbangis existent. Et en fait, Oyo, et qu'on va la célébrer au-delà de cette année. C'est-à-dire que l'année entière de 6 avril 2021 jusqu'à 6 avril 2022, tous allez dans les célébrations. Pourquoi? Parce que tout simplement, le 100 ans de l'église kimbangiste, il s'agit pas uniquement du 6 avril 1921, fondation de l'église kimbangiste, certes. Mais la suite, ce qui te suit par exemple, le 18 mai, 100 ans, il y a besoin de Nzembo. Donc c'est encore un autre centenaire. 100 ans depuis que Nzembo est Lingomba. Le 18 mai 1921. 18 mai 2021, il est kaki, besoin de Nzembo, il y a Katina Kamba, il y a le Selmi, tout ce pays na bango, 100 ans, il y a besoin de Nzembo. Tant que tu commis le 6 juin, envahissement d'un camp à Nouvelle-Jérusalem par les forces de l'administration coloniale. Batata Maman. 6 juin 2021, un autre 100 ans que nous avons célébré la Katalingomba. Vous allez Batata Maman. Au Poussani, mois de septembre des Algoya, le 12 septembre, arrestation à Papa Simokima, en 1921. Donc, un autre centenaire qui nous attend. Tant que le 3 octobre 2021, un autre centenaire. Jugement, condamnation à mort. Il n'y a Papa Simokima. Excusez-moi. Donc, nous avons la succession de centenaire. Donc, il a été que le 6 avril 2021, on boucle tout, c'est fêté sans nous comme ici, parce qu'il y a d'autres centenaires qui se suivent. Et nous, ils allaient bosser. Excusez-moi si j'en ai oublié d'autres entre 6 avril 1921, Titangoumboule Silaki. Batata ba maman, centenaire yango pesa melebiso. Pour être yomutu, institution où les personnes que nous sommes, ayant accompli leur 100 ans, ça mérite d'être célébré. Batata ba maman, nzambe fixa ki bongo. Pona nini? Bana na nzambe, banjelu basengaki na likolo ba kitaba kotala mokili. Tango ba kiti mingi basumukaki. Baswaki les filles du monde, les filles de la terre. Batata ba maman, nzambe asilikaki. Espérance d'éternité au tozalaki nango promesse d'éternité et bebaki nzambe asilikaki amona ikuta bunga kaka mutu anga libela mais azongisaki makanisi sima abi banda lelo yo mutu ko vivre kaka 120 ans batata ba mama awana katina mukili et nyonso wana tozali komona ngo kuna na Genèse chapitre 6 verset 3 100 ans 120 ans. 120 ans, c'est une centenaire, 120 ans. Le 20, c'est un bonus. 120 ans. Alors, Kolanda Bambeba, Nabo Mouina Biso Koutou, pour comment la santé comme il n'a pas passé. Et comme Kokitaka, si bien que nous sommes 90 et pour notre vie se limite à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et banzambe bangomuktu banzambe balaxib ce exemple wana papa Kulutu s'en est allé 76 ans papa Fumalongo Diangina Kuntima s'en est allé à 74 ans papa Fuambanza s'en est allé à 85 ans. Tala comment notre vie est si courte que nous devons faire attention totambo na biso lo lenge bango bazali kotinda. Mubu centenaire, échanger biso bizaleli, tozala bana nzambe ya solo. Alors, à la foulée
ndenge nalobaki ya célébration ya centenaire toyaki kosala ouverture ya musée Papa Simon Kimbangu. Pourquoi musée Papa Simon Kimbangu? Nakasi na sina limbola ngomwa mingi na sina komba article pour donner la signification, le sens des musées nakati na lingoma na biso. Batata ba maman, dans la Sainte Trinité, il y a 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oyo balataki nzoto bakitaki. Avant que bakita bango misato nzoto Papa Simon Kimbangu, Papa Kulutu kisolokele lokelo, Papa de Longana Kiangani Salomon, Papa de Ngena Kuntima Joseph, avant que la Trinité bakita nzoto Papa Simon Kimbangu. Babandaki liboso kosala bango misato elongo, chacun à son époque. Nzambe atambosi bana ba Israël. Mitango ekomaki ngala ita moni natindi ba prophète babomi bango, natindi ba sakoli banyokoli bango. Tika ngai moko nzambe nakita na nzoto. Mwana na ngai yokende. Alataki nzoto. Nkolo Yesu, il a vécu dans sa première venue, il a vécu dans ce monde en chair et en os. Asali Moussalamaye, Akoufi, Azalaki na famille, l'État Azalaki. Avait-on célébré le centenaire de Jésus-Christ? Non. Avait-on construit un musée pour Jésus-Christ jusqu'à ce jour? Non. À ma connaissance, il n'existe nulle part le musée Jésus-Christ. Papa Dengena Lobaki, Soki, Nkolo Yesu abotaki. Mais les bisous de ça sont isikate. Mais le Papa Simon Kimbangu ayakite. Otali, Nkolo Yesu abotaki. Et l'équipe semelaki était bakotinda musungi mususu Papa Simon Kimbangu ayaki. Kati nangana yo. C'est la même chose. Soki musée Simon Nkolo Yesu salamaki, est-ce que musée Papa Simon Kimbangu salam? Cherchez partout dans le monde entier, vous ne trouverez pas de musée Jésus-Christ. Il y a les musées du christianisme. Ça existe ça. Les musées du christianisme, ça existe en Europe, ça existe en Amérique. Mais qu'est-ce qu'on y trouve? Beaucoup, ma Biblia, ma communion sur le christianisme, c'est tout. Mais aucun objet, vestige, relique, tout ce qui aura appartenu à notre Seigneur Jésus-Christ, wapi maïle ya bato esuki ba archéologue maïle esuki ba ethnologue maïle esuki ba recherche sili mango kosila au point que ba mangomba mususu ba kino la kisabiso ba estuaire moko biloko bilamba oyo ba kundela ki nkolo yusu oyo izalaki na yango te mais bon to kota na débat wana te mais bref esika ba tiankolo yusu ba yebite la preuve papa diangenda kineki na Israël akutanaki na bandeko ba catholique, akutanaki na bandeko ba protestant. Et lorsqu'il s'agissait de lui montrer l'endroit où le Christ a été enterré, ba mususu à gauche, ba mususu à droite. Ba mususu à gauche, ba mususu à droite. Ba tata ba maman et mona na te timoel. Soki esika oyo nkolo so mona akunda maga eye bana na Israël, mais comment lieu de pèlerinage. Wapi ba yebitate. Nkolo Yesu asilaka oyane na Afrique centrale. Ah, wanankamba yelo selemina nzuta papa de Lungana. E kulusu na ye e mona na kikona kimbata kulusu papa. Batata ba maman. Voilà le mystère de Dieu. Donc biloko oyo yo mwana Papa Simon Kimbangu zanango. Donc musée du christianisme ça existe, mais musée à Jésus-Christ ça n'existe puisque biloko na ye ezalité. Mais yo nanga lelo. La troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit lui-même, Papa Simon Kimbangu aye kati nangana yo a latin zoto oyo. Il a vécu avec nos pères, nos grands-pères. Il a laissé des enfants. Il a laissé des effets. Tout ce qui le concernait, Papa Simon Kimbangu, depuis ici à Jérusalem, jusqu'en relégation, jusqu'à sa mort, y compris Oyo ya papa na biso bango basato, Oyo ya bankole, biloko nyonso wana kozala rassemblé na kati ya musée Papa Simon Kimbangu. Quelle richesse, ma tata maman. Un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. C'est un peuple mort. Un peuple sans histoire. C'est un peuple perdu, sans repère. C'est pour retrouver nos repères historiques. Lelo mokili ezali kotelanga na pona nini to yebi susu bokoko te
surtout biso bato tokenda na mokili ya mpoto kovanda pembe ya mindele tomonaka oyo nyonso mondele alobaka yango wana nde eza valeureux, alors que c'est faux. Papa alingi tozongela bokoko na biso. Kozongela bokoko, faut savoir préserver les acquis culturels, sociétaux, civilisationnels oyo bakoko batika batata ba mama na tango oyo musée efungwani toyoki kona na Égypte bango pe bafungolaki musée batata ba mama kona na Égypte bango pe bafungolaki musée. Est-ce que c'est un hasard? Batata ba mama, j'ai eu la chance d'aller visiter le musée Nelson Mandela à Soweto. Batata ba mama nansi na lobelaki la fois dernière, mais je répète, un musée familial en relation avec l'État, une maisonnette. Quand moi, moi qui vous parle, je suis entré dans cette maison-là. J'ai vu le petit lit de Nelson Mandela, son petit bureau. Ici, la photo à Tika. Mais tout le monde entier bouge parce qu'un personnage politique historique d'Afrique, européen, africain, asiatique, américain, Soweto. Et Soweto est comme un pôle attractif touristique yamunene dans l'Afrique du Sud. Batata ba maman, imaginez qu'aujourd'hui, ça ne va pas si mon kimango pendant na mokalma bimba. Quel effet ça ne va pas donner? J'ai eu la chance d'accompagner papa conseiller direct, papa Zako Kiangani, papa Benza Kiangani, na Grèce, na Athènes. Tout vendu na Athènes, puisque tout ça qui na rendez-vous na archevêque de l'église orthodoxe en relation avec l'église qui mangue yebi relation aux église orthodoxe depuis Alexandrie na Égypte tant papa diangenda kino tango to zalaka bango ba yebi biso malamu ba papa ezalaki ba keno ko visiter archevêque wana to kindeki. Bon, dans la foulée de la visite, tout le monde qui était, papa mon qui était ba keno ko visiter un des sites historiques, il y a histoire du christianisme. Peut-être maman to kindeki na Corinthe. Fallait tout comme même na île de Patmos, voire même na Thessalonique, mais tant ils allaient quitter. Peut-être maman, on arrive à Corinthe sur une colline à 85 ou 90 km, il y a ville Athènes. On arrive là-bas. Peut-être maman. Les construction à Tangoana, les temples na bango ils quitté que temple fermé avec toiture non, ils ont sorti mon stade avec un hôtel au milieu, un lieu épaille à la fois bazala ko célébrer ba misa à la fois bazala ko sala ba théâtre grec na Tangoana. To comment qui na sikango et comment kama banga minene entreposé, je me demande même comment à cette époque-là ils ont pu transporter ma banga modèle à Nengwana. Avec quelle machinerie n'a évité. Mais tout comme monango. Et comment lieu touristique pris en charge par l'État, par la municipalité, mais t'as là-bas touriste. Batata ba maman. Paul, l'apôtre Paul, yende mutu akende ko côté ya kuna na Corinthe. Avant comment kuna na Rome. Batata ba maman tu kono mona besikango. Batata ba maman. Il y a rien de très fantastique sur l'hôtel au stade sika bazali ko sala makamona bango esuki nango ka ndengwana mais biso tozali na ba relique ba vestige ba objet historique ya papa Simon Kimbangu mokili bakolinga ba mona yango ba mona chaîne ba mona tonneau ba kotaki papa Simon Kimbangu ba mona bilamba na lataki na prison biloko nyonso wana ezali batata ba matala ba richesse o tozanango. Sans compter ba objet ba papa na biso bango moko ba tiki bango basatu ya maman Mouilou ya bankole de l'autre côté na musée papa Simon Kimbangu. Nous sommes encore à l'étape de la photographie ba photo etondi kuna biloko mingi c'est sur le plan photographique, mais sur le plan matériel tango ekokota ye moko nzambe na biso papa Simon Kimbangu ngani ya yebi ya mwana batata ba maman koluka bonkoko na biso ezali na tina. Il y a moto continuer, tout ce qui est en régie, bâtir la biso, moi le yembo, il y a mon poussé, comme ça tu continues, tu clôturer ma solo na biso.
mosika po tokoma mokolo wa lelo, touti mosika po tokoma mokolo wa lelo, tokomi na mokolo wa lelo, mokolo ya santene, tokokisi mibongama, aleluya. Tokomi na mokolo wa lelo, mokolo ya santene, tokokisi mibongama, aleluya. mosika po tokoma mokolo wa lelo, touti mosika po tokoma mokolo wa lelo, tokomi na mokolo wa lelo, mokolo ya santene, tokokisi mibongama, aleluya. Tokomi na mokolo wa lelo, mokolo ya santene, tokokisi mibongama, aleluya. bakomi tena mokolo mwa lelo, tokokisi mibongama tosepela, bakomi tena mokolo mwa lelo, tokokisi mibongama tosepela. Tokokisi mibongama tosepela, tosepela bana na Nzambe, touti mosika lelo oyo tolobi, tokona mitizalaki na nzela ebele ebele, kasi tokufa na nzela, bakomi tena mokolo mwa lelo, tokokisi mibongama tosepela, bakomi tena mokolo mwa lelo, tokokisi mibongama tosepela. Nzambe akosaka te lelo oyo tosepeli, ndako ya elaka esili kotongama tosepela, aleluya, nkeko ebelemi. Bana bangai tokokisi mibongama, tozalaki ebele ebele, bakomi te kote basalelaki banzambe mibale. Bana basatana bakoki kokoma te kote balandi ngai mibangu kyangani te. Nzambe akosaka te lelo oyo tosepeli, ndako ya elaka esili kotongama tosepela,
Merci beaucoup Pandeko kuna na régie. Batata ba maman. Tozali ko continuer masolo na biso na cadre ya centenaire tozanango. Pour les loyo sima ya milulu ya le 6 avril to kotina ka bakata na likambo o etali construction ya route de la passion. Nzela oyo papa Simon Kimbangu amonela ki pasi utankamba yelu selemi ki na mbanzangu na makolo. Les chaînes au cou, au pied, aux mains. Na bato bakanga makina yenzi longo. Papa, maman, ezali nzela ya mpasi. Lelo yo na lisali si ya bakonzi na biso ya l'État, bazali ko yeba muke valeur ya histoire na kati na lingoma na biso, ba limite ba pesi la biso ngama maboko kasi basali ya yambo ezali biso moko bakimbangista. Lelo yo tala ebela bato batonda kikuna. Nzela banda nzundu ti ekobima kuna na mbanzangungu kopikola babisinza maboko ko rable la terre tout avant que ba tracteur e okota nzele sili ko fungwana batata ba mamezali sengo mena to kota na tap sikoyo ya machinerie hein ya kutonga ba pont kino to koma le 3 octobre il faut nyonso wana déjà ezala prêt à être inauguré tala mokumba tata molimo sana papa Simon Kimbangu ngani apesi biso. Papa Molimo Santo apesi biso to bakisa bandako ebele au moment où je vous parle associations et mouvements et services batu na batu bazali kozwa partie de travail na bango Italie botongi yelo sele bando bandako ezali kotongama de part et part dans différents camps awa ndenge tozali awa sans compter que nous parlons l'imprimerie d'Nkamba prend sa dernière forme. Le matériel déjà installé etikali moke tata Molimo Santo aya kucha le boko na ye nguya musala ekoko banda batata ba mama papa zali ko tik la lisa biso pongite pona nini alingi biso mingi tata wa ko pesa ka mwana ne musala po moni mwana wana za capable alingi mingi misuko moni tata a rejeter mwana ngo o sekana pesa musala ko bebise nango donc to zali il faut to zala na bo bangi na le kambwana mais dès l'instant où papa pesi biso confiance a pesi biso musala et bongi to zala na esengo avec la fierté de se dire que notre Dieu nous aime puisque nous donne le travail. Donc to pesa yema boko to lembate. Et je parlais tout à l'heure il y a un musée pour na sala moi un crochet en arrière. Le musée peut mosala isilité et allez continuer. Hein? Ba finissage et allez na nous moins mingi. Et ensuite nous allons devoir l'habiller. Habiller le musée, le meubler tout entier, tout ce grand bâtiment pour le meubler, ils allaient mosala monene. Avec les conditions muséologiques au Sengeli. Parce qu'on ne conserve pas les objets d'une certaine nature n'importe comment. Donc il faut aller dans la norme. Donc, tata et maman, tozana na mosala mingi ya kosala. Topesa maboko na papa Simon Kimbangu. Kiangani na mosala munene oyo apesi ngai na yo. Nzambe ayaki kati na biso po apisa biso esengo biso pe to pesa ye esengo. Nous devons travailler. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. C'est pas moi qui le dis. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10. Otali Matthieu oyo Paul apesa kina ba Thessalonique puisque nzambe alingaka ba molote. Donc nous devons nous adonner au travail de la construction de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Alors pour terminer notre émission nakopesa bino mwa li solo ya muke ya makambo oyo euti koleka na Nkamba Yerusalem na tina masolo oyo papa Simon Kimbangu yangani apesi biso à travers Bambuta. C'était au courant de la semaine, mardi dernier, papa Bengsaki banganga nzambe banso o bazalaki présent na Nkamba Yerusalem. Ezala ya Nkamba ezala oyo bayaki en pèlerinage. Biso nyonso tokendeki na tribune na libanda na tribune meke pona ko yoka malago papa Simon Kimbangu yangani atindeli biso Bambuta na biso par la voix ya révérend Katembo ya révérend Wumba et puis associé na bande ko musuba ko sala ba intervention to yokaki malako papa lobi na biso nini. Moi je vous rapporte ça puisque j'étais présent, puisque les médias servent à ça. Ça va, ils allaient filmer, ils
c'est là qui filmait, et c'était interdit. Mais en substance, je vais faire passer un message simple. Na tango tozali, papa azali na maniongo ebele. Maniongo ebele na comportement na biso. Le gars qui filmé, ça c'est une émission. Je fais un petit court rapport simplement, sans rentrer dans les détails de ce qui a été dit. Papa Zana Maniong, Ponanini, à une certaine période, Koloba na kosala na banani. Quand il dit ça, je crois que nous devons nous interroger. Ah, Papa Nyong, jusqu'à ce point-là, à kosala banani, finalement, à quoi nous servons? Et Bambuta Nabiso Bazouaki, conscience à l'Ikambouana, pour na kutuna, tata mokonjaboule. Ah, papa, pour na nini bongo biso banana, bongo biso tozala, musani tozala awa. Tout sengela ngo bolimbisi. Papa lobi non, bote ya nano, bokeno yebisa bandimi, bono yebisa batambusi. Ba même un message, il y a changement, ligne changement, puisque Bilaka est commis vraiment pembeni. Alingite e kende na basusu. Basusu ndenge nini? Ndoto papa diangenda. Ba ko misila bisusu wana ndoto papa diangenda. Quelque part dans Kamba, papa diangenda amuni na se mabele ba mindele bazali ko bien lokola mayebo. Na pembeni ba karkasa ba mituka ezalaki ba komi ko réparer ba mituka wana. Pona nini biso to pesala mi mosala wana to komanga na biso ba négligent. Papa Simo Kimbango yebisa pa denga monia soki bo bato zole kutamusa bakoki na bango te na kozongisa ba mindele na bisika wana batata ba mama ezali ka monene to banga yango soki to kebite nzambe kozongisa likambo wana kangi likambo na zongisa yango soki to leli yango te ko leli yango eza ndenge nini. Ce n'est pas uniquement que nous faisons de bolimbisi. Dieu a besoin d'un changement aujourd'hui. Tout que nous s'agenouiller. Combien de fois tu as bolimbisi? Tout que nous s'agenouiller bolimbisi. Si demain nous reprenons les mêmes bêtises, tu changes la bisoté, à quoi ça va servir? Donc, grosso modo, maman, papa nous demande un changement. Ozala kamuta lokuta tika lokuta. Ozala kamuyibi tika muyibi. Surtout na katna lingomba oyo. Ozala kamuna ikobo tika ikobo. Ozala kandoki tika ndoki. Tout bela. C'est tout ce que papa a besoin. Tala bandeko na Kinshasa ba leli mingi. Balobi ah tozalaka na ba sacrificateur awa bangono so ba tiki tiki tu ya suka ezalaki mama makele di Marguerite. Esali papa pasi. Ayoki libana baye. Ateli biso banganga minene kuna mibale. Hein? Révérend Piutu na mama pasteur Mpaonda. Bazwiki musala ki sacrificateur ba ko vanda na Kinshasa pona nini batu bakokuta bipai de bipai bamusuma bakoma na nkambe ezalite bazami kumba kokitisa ba pesi biso tata na biso ba pesi biso mama na biso pona nini tokendeke epai na bango au cas où moi koma na nkambe ezalite. Et même quand nous venons en Kamba, il se peut que aussi possibilité à kota na papa Simon Kimbango yanganité alobi na biso comment na pas cité kende na kinlongo fukama senga kende na kinlongo fukama senga okozwa kende na maya sima kende ko sokola zane likia pourtant to kotaka na premier poste wana banjelu basili ko capter déjà makambo na biso nyonso to koyaka nango. Donc tout le monde nango motema pasité to tika papa tata molimo santo na bonzoto alata tango pe apema ata la biso makambo susu to zanango ya kilo o azali ko mema botali batata ba mama bazali ko senga biso mbongo na makambo mingi et lobamaki na diyanga na mena na na deux petits chapitres wana pour te comprendre et lokonini ebongi to sala ngana yo ki mangisa makolma lelo papa so senga tout simplement un changement que nous soyons de vrais kimangistes to tika ko yo ki sempasi to tika ko yo ki sensoni po ye bilakana ile kakate asili ko loba e ko oyo elobiye e ko salema ala ki biso bolamu ekoya. Écoutez la biso na ba condition nini batata ba maman bana papa Simon Kimbango. Voilà un peu de mots pour aujourd'hui. Aujourd'hui tozalaki nango ya ko yebisa ya ko teya na biso bana papa Simon Kimbango. Et qui a été dans peu de temps encore tokozala sous décalage tango molaité to continuer série ba émission na biso ndenge esengeli poto to lendi sana biso na biso. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, merci de votre attention et merci de la confiance que vous faites à la radio-télévision Kimbangi, c'est mon ngongo, il y a papa Simon Kimbangi Ngani. Au revoir et à très bientôt.